Moutako on a préparé moi na Congo mususu pour y avoir pouvoir. Il faut ça la Congo. Pour y avoir que konza bato ba Congolais na ko pesa mupaya. Mais bila ba na Congo bila population lelo. Soko moni mundele. Apesi ba frère mambongo na ye. Azuba parti musu asombi. Oh mwana mboko umela. Toko pesa yo ba konzi. Ozotu na te utawa. Tango yako zango ko sala calcul na yeza pour le peuple congolais. Azana calcul na ba peuple na. Tango tozu kanambe bato a travailler na bango mingi ezali bato bandundu ba Congo bayaka baluba kutu tala tata yaya bana la mukaoye ah ngape na zili banga oyo zotongela banda kwa mbongo Congo na zu sable oyo balusela ciment pe sable oyo pe mabele oyo ata o matimi tuka ata olali na mbeto eza éponge ya 150 mètres okitana mabe na répéter lelo lui de pes soko réussira ki pouvoir oyo ya peuple congolais soso kokita biloko kokita chilo makosala makambo minene peuple congolais koseka peuple congolais koseka bien que ngonga c'est l'équipe déjà mandat c'est celui peuple congolais zala prêt au coup fa pona mwana peuple congolais go banga intimidation ya mutu soki mutu alinga intimider biso kitsado soki mutu alinga intimider peuple congolais intimider ye pona kokisa bilo soki mutu alinga intimider bino ye bisa ye keno kitsa so intimidation oza tukuboma yo tukusala boy ekobongisa congolais te yango pete kosala ke Lombasa biso ba congolais tokoza bazoba batu te tokoba pe umba batu te na ben ko intimider biso pe ko imposer biso système moko boye we ko biso na pasi we ko biso na minyoko bana kongoye vana na kimuluba na yo vana na kimuyaka na yo vana na kimukongo na yo mais likambo ya Congo boye langa kimuluba te boye langa kimukinani te Congo Félix Tshisekedi koleka baluba pe ba koleka po bale to la sake bino bokolega bino baluba tango Félix Tshisekedi akolongwa akosenga exil akena baluba te ma parti politique ya bien wana avant to ya na kolanda pe parti politique ya projet de société ya président Louis Martin Fayulu na ba nani na ye na ba valeur na ye et lokwa liboso bana tangisa biso oyeba histoire ya mboka na et puis zo tangisa histoire ya mutu na mutu ndenga sana nini ndenga yaki ezana tango auto banda benga besclave besclave na biso na bandu to benga bango bahika parce que na Kikongo pe ezali na mnokomso ezali bahika bapika c'est-à-dire ce sont des gens o bana ko soma na ko so mais mutu wana basombi wana na français mutu wana basombi esclave wana basombi soki aye na famille na bino azana ba limite ako franchir ba limite nyonso akobala na ye mwasi na mboka wana akolia na ye akosala na ye bilanga mais bokonza batu ya mboka ata mutu akoki kotia ata mokolo moko po bokonzi wana ayebeli yango ndenge ebanda te ayebeli yango place ebanda te ayebeli yango ndenge akotambu ville ayebi yango te akobandela wa Congolais mokolo koyeba likambo wana okopesaka bokonzi n'importe qui mais lokola biso toyebi historique te histoire ya mboka te mpe bokonzi ya Congo esengeli topesa yango nani mpo abomba yango po lobi abombela ba Congolais po mutu akobombela ba Congolais pouvoir na bango esengeli azala Congolais mutu on a préparé moi na Congo mususu po ya kozwa pouvoir il faut azala Congolais po ayebi ke bokonzi bato ba Congolais na koki kopesa mopaya mais bila bana Congo bila population lelo soko moni mundele apesi ba frère mambongo na ye azuba parti musu asombi oh mwana mboko umela tokopesa yo bokonzi ozotuna te utawa tango yako zango ko sala calcul na yeza pour le peuple congolais azana calcul na ba peuple na akotonga na mboka na ba mboka na bino bozotika la kaka na se peuple congolais toza wapi lelo Tshilombo atali
il faut notika mninga na ngarwa il faut na pesa muto azana makileba roi Chilombo ya to beta kaliko na objectif ni bamoni mutu na bango ya komonela bamoni mutu na bango batiaki esili Congo ba concrétiser ba kotia tozo ya wana alors bokonzi bapesa yango n'importe qui te Congolais atanga classe malonga te atako atanga classe malonga te bopese bokonzi wana soki akotika ngo akotika na muninga ko keba ko roi tu sais pour l'intervention tozo zela ti ide pesa ba bimisa ba prévoir wana c'est-à-dire quoi tango tozu kanambe bato a travailler na bango mingi ezali bato bandundu ba Congo bayaka baluba kutu tala tata yaya bana la muka oye ah ba chibala ba wuti wapi ba bosha ba uza banani bari banga baza banani bangoika sanji baza banani ba Steven Bika baza ganga lelo chef de l'état muyibi muluba te bamukuna wana pasteur évangéliste muyibi te azoza mbongo ya Kabila azokosa ba peuple congolais asana Kabila te est-ce que boyoka ata mwangenze moko tribalisme ah mutu ba nommé yaya mutu azibona pete ba nommé ya renommé aye na buzo bebe lokola batu na bango tala peuple congolais ngai loko na zolo balelo na lobaka ngo za répétition na zo sala batu aire pesa pouvoir eza ya bino na zo répéter kimbango azali mabanga na mabele yango na zwaka place na zulaka ngo yango lelo 3 ans nzamba lobi ava ya sala mokili abandaki na maloba tango nzamba lobi na ko sala mokili pebi ngape na zuli banga oyo zotongela bandako ya mbongo Congo na zu sable oyo balusela ciment pe sable oyo pe mabele oyo ata o matimituka ata o lali na mbeto oyo za éponge ya 150 mètres o kitana mabe na répéter lelo lui de pes soko réussira ki pouvoir oyo ya peuple congolais soso ko kita biloko ko kita Chilombo kosala makambo minene peuple congolais koseka peuple congolais koseka bien que ngonga c'est l'équipe déjà mandat Cécile mais ce qui était pouvoir ya muyibi o meli makila o souffrir ba congolais o bana ko servir ba américain o ba yeba witi boy o bana ko servir ba rwandais Chilombo retourner na rond-point Ngaba o bana retourner na rond-point Ngaba o retourner na rond-point Ngaba ba projet na yo nyonso mbongo ba koleya oye Martin Fayulu Israeli Mobutu peuple congolais zala prêt au kufa pona mwana peuple congolais go banga intimidation ya mutu soki mutu alinga intimider biso kitsado soki mutu alinga intimider peuple congolais intimider ye pona okisa bilo soki mutu alinga intimider bino yebisa ye keno okisa so intimidation oza tukuboma yo tukusala boy ekobongisa congolais te yango pe te ekosala ke Chilombo asa so Chilombo yebele ote ata bobomi ba congolais nyonso bokundi bango ya tikali akosala kaka eloko bana Congo oye c'est-à-dire quoi bande konangai tribalisme tikala kozala te Kabila koti azu pouvoir Félix Zoua obatelanga obombelanga pouvoir na 2023 yozongiselanga pouvoir na onyoso Chilombo azokosa bino zaluku ide pesa yebia balakisa peuple congolais lokola korango ekufa babimisa ngo na mpwasa ke bakori to sinya yango oyo tobomi yango tokati ya tilelo bakori na bango eza bayebi secret na bango ndo moni Kabila zalaka l'aise Kabila za très à l'aise kolekanga océan mais ya boma batu mais asala mabe na mboka oyo mais Kabila aujourd'hui est très à l'aise koleka ba congolais nyo sans inquiétude abande ko bakosi bino tukukanga ye lukula ke bubenga biso mboso ki azongi tuza kukanga ye ba américain ba kiti déjà na kingakati baza ku piétiner ye aujourd'hui le résultat c'est quoi bana Congo oye Kabila dans Congo to dans Congo te
Problème ezali nini peuple congolais? Kabila tangwaye azui ba professeur abato bandon. Ba professeur abaluba, ba professeur aba Congo, ba professeur aba Swahili. Simana derrière lui, alibi pesa nga maye. Ngana zana ngambila. Ngana zana ngaso. Soda. Azui siko ba politicien o basala ki déjà na mboka, baba kisema kamba ki politicien. Baba kisema kamba soda te. Soda ya bien formé. Soda ye nyoso kwa nyoso aye. Même lelo Félix Kabila wana yebi ke ngaso ina simbi ao chilo molole mwebi ayebi ya Yesu azuba politicien nyonso alibo pesa nga mayele ya politique po ngape lobilo na ozonga na nga civil na za militaire mais na zonga civil na zo ki politicien batangisi ye bakelasi lelo Kabila akomi mutu ya mayele est-ce que tribalisme ezalaki bataile pesa batambola na nzela ko dessiner Olive Lembe na nzoto na ya mwasi ko dessiner Kabila na nzoto na mibali papa Muswahili moko te atombola ton Muswahili moko te atombola mungongo bino ba Swahili bozaba triba bino ba luba bozaba tribalisme bino ba luba bozana ena ba Swahili ba lobaki ba finga ye ba tonga ye azali président de la aza président ba Swahili aza président ba congolais nyo se sentir que Kabila zo sale le côté aloba ndanga yali batika ita. Mais qu'est-ce qui se passe le lot? Tina babalabal. Okuta mutazo kata suki li papa kangi basinga. Bamkaye. Fachibe. Facheza gusa. Ba Congo oye. Soki na lobaka makambo na yebi ona mona kanazali peuple. Pesa la nga passe na moteur. Un peuple a souffrir. Mais derrière lui, souffrance à mon angote, à mon individu. Pas si na bombi. Mais à bosser que ceux qui ont l'ongolana, ont le 5 combien 1000 francs. Au 4 combien de mitou, pose 10 000 francs, pose 15 000 francs, bana balia, au foot à courant, au foot à maï, au foot à ndakuyaba. Au foot à kamusika transport les anaka. Mais nous ne sommes pas là, bande comme ça, qu'on était pour lui fachibe. Bana Congo oye tribalisme ezalate lelo Félix Tshisekedi na tata na ye na 2011 bayibi bango victoire pa Kabila ye Félix na tata na ye na groupe na bango ya bato lukuta bato Mobutu miyibi bango na ba yes derrière papa Tshisekedi batindiki papa Tshisekedi o se proclamer président de la République to récupérer impérium ba ventilier Félix y a un mupanzi. Na ba veste vanga ba forme. À partir d'aujourd'hui, moi je deviens président de la République. N'a les autres pays aventuriers. Para Congo. À bientôt je vais nommer les ambassadeurs. Nazera tanga nommer ambassadeur. Ba papa ba ambassadeur côté ba gumbela ngo na gouvernement côté saela ngo akena ngo na kinga kati côté kufeli. Bana Congo oye. Kabila le bagite que non, vous en a un an. Prenez vous avez simba pouvoir ya ngai Kabila. Kabila mona kiango kizenga ebisi Kabila. Kizenga ebisi Kabila. Avec Kabila, muto azali mort vivant. Azana posa bimairona. Abozana ke yemda a complota contre tata na yo. A compléter contre a complot contre Lumumba. Abenga Lumumba ba nationaliste président na quoi mokonza ba nationaliste abenga bango le crapaud mais a combien de connaît kalonji na ba kwanga lelo bobenga mbushimai avec le crapaud Lumumba est déjà maîtrisé abenga mninga na yeka ça le crapaud ligorodo alors comme mekayete tika mi proclamer président de la République to yebisa ki ye aboya ki élection en 2006 en 2011 to beta yeliba a tout à kizenga lobi tika ye tika ba service na yo nyonso soki mbongo pesa ye nyo soki abeli zo avion cha yake na kokufa Kabila tiki ye alobi loba nyonso ko loba sala nyonso ko sala a morceler opposition na ye a morceler bachami baribanga bachibala lelo bana Congo oye papa bele arate abe oh papa zana pota na loko kizenga ebisi vie wana lebi petit na ebisa kioni aliamite ndengo ke Belgique ya
Chilombo Tshisekedi yo lokola minu ya Lumumba okundango kuna yo pe kozonga te okunda magu akunda mite okunda mite o ba yela bino za cercueil ya pa e bemba ko changer ngo 3 cercueil bana Congo oye bana Lamuka oye batika bango bongo tribalisme ezalaki te tomana ko finga alonga mu ya moko alonga pe muluba moko boy c'est tout à fait normal ezalaki ambiance ya bana ko lelo lo bake longa muluba bana bobe bisimbo busaba tribalisme busaba ena tuna ye yo nazana ene na yo osalaka wa wapi Gasolo bana Congo oye muninga population lobi silo mazo sala eloko te yo zoloba ena yo sala ka wapo mema ngai pe na yebeke musaleza biso nyoso na ba luba na ba Congo na ba Swahili na ba ngala ba shomer na ba sho ba gaya ba shomer agaya tato tolinga to kubeta mkolona aza muluba te na kuti awa na boutique na zoka ngamaka oya timaki mbangwa yo kaza za patron kolana mabumu na biso te bangisaka papa Joana zane logo teka ngamakala na sima municipal na kuti bana Congo oye bango balingi to tigala na kokanga makala to lala na ba boutique to botanga ku na tongo to mena ba kantini ya minene lokola mutaka ko zalo nzombinzo na yesobe lokola mutaka kantini ya ko zoma to akako bwaka akako kanga mbinzo na so akebwa stock e uti na boutique dans quel pays du monde mais biso nyozo passion yo to sangana to taza Félix ata ba condition yo zulaki pouvoir tata boité biso soko meko biso nyoso na nze tikabo kaboni Félix Tshisekedi bato baza simana ye po babanga biso baza banane les américains les français les belges po babanga population il faut que simana Félix Tshisekedi la mako ningisa yebo na sasi ndiko ningisa yebo ko simana la mate mais ko bouger ye ba mo ke population nyonso catégorie nyonso école nyonso bazo bouger Félix Tshisekedi chilo c'est muto Tshisekedi indifférence azana ye et le corps no bouger de ba congolais basangani bango nyonso ba bouger muto c'est que biso ndenge zo bouger so kwei biso bato saini ni mais Mundela zo renforcer bino tu yena ba américain yoko ba luba kuna nazo préciser ba combo tribalisme ezate ba luba nde ba luba ngape soki naza muluba naza muyaka soki ba yaka pe batana na lo ba yaka to ba yaka te ba benga ngambona kombona botsaka biso ba buzo na mutute muntu azolo ba ngwa za muyaka yebisa ke raisonnement weza ba ya atande to lobaka so ba ndolo yo lingalo eza ba yaka lingalo oyo muluba nenge tata moko na bisi mkolana balobi yo za muluba to ngana za muluba to alobi te to wana déjà za yabi o refese mbala moko tonalité déjà oyo che olia vanda na ye o te na za muluba to bato balobi papa to wana ezaka na ekolo ni to wana eza na ngambu wa tika na yo masolo wana bomaka moto lelo tribalisme iye makasi n'epoka Félix Tshisekedi chilo tribalisme lelo mutaka ko mata to ya tribalisme ezali bande ko Félix Tshisekedi chilo nyonso ye pona nini babozaki na 2011 parce que proclamé ba président bango na 2018 pe failli le bité ngape na olala misu victoire ezanga ya bino mengana ko sana ndenge papa salaki te ngana okena na ba règlement oyo constitution pesinga na ba droit constitution pesinga na ko réclamer ya akena cour constitutionnelle lokola cour wana ezaki cour na ya nambe ba préparer la nzungu na bango na nanga oyo moye makambo na biso simba mais failli la lobby na ko réclamer ka victoire à peuple congolais tina su nasuka akoma ena Kabi fayulu akoma ena fayulu akomi nango ya ni soki toke na ena mutako yako na ena eza Félix po Félix banda lala na ndako tata na ba même fayulu banda botama akolaki alongo na ndako baboti bandaka atangi ba classe na États-Unis asali so misala na ye na ba Côte d'Ivoire na ba Nigeria na États-Unis azaka déjà patron wana chilo mazana limité azo fazer si ma père est-ce que mutalole wana yo kela mpiaker mtema mabe patron akoyo kela mpiaker mtema mabe
mpia patron akoza na haine ya mutu aza na eloko te mutu abotaka motema mabe eza mutu aza mpiaka chômeur ntango amoni ngai nazolia mwa bor na nga yo mpe olakisaka ni nde makambo bafélix tshisekedi basalaki balobi aye aza nani pesa biso todirige te fayi alobi eza élection peuple congolais mutu apesaki ngai yango mutu azoreklama yango mpe peuple to peuple te ene eza te mtema mabe eza te tribalisme eza te Félix Tshisekedi na UDPS bazaki préparé te bayebi na bango eloko mpona ni bazojustifier qu'incompétence na bino bazojustifier qu'incompétence na bango na nzela tribalisme bana Congo eza tribalisme ezali bisika tolalaka bamusuneti nga na futelaka epa muluba baluba mpe bafutela na bapango baya muluba nini na muyaka nini babimisi na lupango ya muluba to na lupango ya muyaka muluba nini muyaka nani c'est-à-dire tribalisme na biso population eza nango tribalisme mutu aye nango Félix Tshisekedi na bato na baentreprise na basociété ti na baekole ti na baekole oyo nazozenda aza na bapreuve soki olingi toke olakisa nga preuve botianga kraka inide awa azalaki muyaka batie muluba adjoint muluba baenseignant baluba balobi biso toke bango nde bako partout soko otie tembe okomona yango mikolo ezoya baloba tokunyata bango lokala baka mpo banyata yo lokola bakayansa bakozwa nano baposte babotoli baplace ntango bakoaplike na mapango kobo na bachef du quartier bazonome balu plan na bango eza nini babanda kochange mikanda babanda kosala boye bazomona mayebo so masu ntsele kuna eza te mpo baye na retard biso so tokangaki nja baye na retard akuna musi bakotripote babuzo bapo nyonso wana esalama mais congolais baluba baza bandeko mukongo muswahili muyaka toza bande mais na bangwana kasai mais bandeko le naza na video ya ndeko moko awa ndeko wana azobenga ngo montage ndeko wana akepa Jean-Marc Kabunda ekwa Augustin Kabuya akome pa Augustin Kabuya tindi ba force de progrès babeta yanke wana ba frapper ye babeti ye batiki na couper apamba bakutiki te ba pasoli yango koto mutakala ye moko azolo lokola bango qui inconscience eza makasi lokola John bibile na TV amoni ke soki bimi trop boye eko crédibilité ya UDPS na yesili babendi ye zwa veste zwa soulier zwa mbo bima su na TV lo ke wana ngate mais ali awate bana Congo ye lo banga wana zangate wana bakoseli ngai Jean-Marc Augustin Kabuya azamu kontina ngai ngana zo réclamer boy ezali nini batu wana bazalaka pre na babillet vert mutu wana ata obetie libende ko na mutu alali apike crise bakene na hôpital alamuki oyo yebise na opesa $1000 kotanga kombo na ngate akotanga pe kombo na yo parce que na matière mbongo yango moni bazo balisa bana ya 10 à 12 ans so za na 12 ans ndenga balobaki $500 bango baza prêt bato bazo emela ngo eza bango te balenga likonda alobi biloko te yaya chele biso mwa kamara wana biso tukende zo mwasi ukende na ye lokoso ya mbo nde memaki mpe Félix Tshisekedi lelo tokóma na niveau na koti na information ya mboka ultimatum ya mboso ya 72 heures normalement ekoreki lobi makambo aseni peuple congolais na tuna nanu bino mukuna oyo soki eza mutema mabe te na époque Kabila balobi Kabila zana seni kuma yaye soki biso tukubi na pouvoir wana ile pesa mais lelo ile pesa baloki ote Kabila pesa aki na poche na ye boko kufa bila ta bo provoka ngabo tango na oloba wa bocheba video na nga soki wapi Lamka oye bana Congo oye c'est-à-dire biso ba Congolais tokoza bazoba batu te tokoa pe baumba batu te na ben kointimider biso pe ko imposer biso système moko boye we ko biso na pasi we ko biso na minyoko bana Congo oye vanda na kimuluba na yo
vana kimuyaka na yo vana kimukongo na yo mais likambo ya Congo boyelanga kimuluba te boyelanga kimukinani te Congo Félix Tshisekedi koleka baluba pe ba koleka po bol to la sake bino koleka bino baluba tango Félix Tshisekedi kolongwa akosenga exil akena baluba te akena province ya Kasai te c'est au contraire na baluba na Kasai yakoti so na bino kozala nini question na mituna kayangwana parce que mutu aza éternel na pouvoir azalaka na ye te Mobutu abenge sese ko kungwandu waza tala kombo mulai balobi Mobutu mutu mso azate ba mama babina mais Mobutu lelo azali PPRD baye minduki na sema ya Kabila est-ce que lelo eza minduki ezali bino pe ndenge uzabona mwana tutati yote yaya 3 ans bokonta ngo to komina 3 ans yaya totika na une année ya préparation ya élection Félix Tshisekedi a koleka soko zo chatembe Félix Tshisekedi 2023 soki élection soki wana ngate naza nzambe te soki na conditionnel soki kozala Chilombo koleka soki Chilombo yo leki ngana kozonga bwala bana Congo oye balobi boye basango balobaki nani mboso bapesi ye charge basango bakomi na mukanda na bango yo mboso pesaki biso ba jour mais toyokana na biso te mikanda yango tango mboso atangi abi bon ça va promettre à sali commission kuna na parlement commission asalaki papa amoni awa yosimba te Moïse Katumbi kuna lobi biso to ya kuna te biso to ya te FCC kuna biso kuna to zapete yo mboso keba koto la mngala mboso koto biso za parlement totalement opana nini yo ndeba moyo za biso kuna to kota commission paritaire ango bazomona na bo couleur moko bato ino salité na inosa salité mbosa lebe pardon awa ngai na okufa pa apesi bango 72 heures 3 jours mais Marcel Otembi azaki na Kisangani mukandana ekomelaki je crois bien lobby akomeli mboso bakisa mikolo mais kuna président ya nana asabakisa alobi mais muto ya bino ba frère ba sœur bolimbisa ngai nalobaka mutu na sika na sanganaka mais soki mama sanga musu tozo kende bato musu sika bazo kende mabezali bazo sala biso pasi polo bake mutu azo sangisa biso to akopia biso pasi te poni ba pasteur bazo pesa biso mtema pasi poni ba pasteur bako ko soulever ko soulager biso motema ba pasteur bako longola biso na libulu ba pasteur balingi basana nini bazo kuna pona ben terrain na bango bana Congo oye les confessions religieuses allez va provoquer réunion. On a charte na bango le biboy. C'est le président. On a convoqué réunion. Ce qui est président Zanté, c'est le vice. On a ça la réunion. Ce qui est bango mi balé Zanté, bateau barotikala. N'est-ce pas? On barotikala. Avant basala yango, il faut passer nganzele pas après. Président na bango. Si mais ça bango autorisation mais les confessions religieuses wana on va dans poche Félix Chilombo parce que bunda ka basali réunion ba lobby réunion wana za pas au catholique na SCC catholique ya SCC bazar net ba leki bango ni osote mais catholique ya leki bino na maye batangela ngai église to école ya église de réveil école kaka les écoles ya église de réveil za kawa bana Congo oye ça c'est un de deux catholique depuis bana ko sala makambo ya ba élection depuis 1900 combien bazo ke na 50 ans do bazana maîtrise ya loi électorale bazana maîtrise ya ba élection mais guide de réveil muto za expert na makambo na zawa alors monsieur oyo presbytaki balongola Sonika Futi yende na moni mkwana komo na beveki na ba cardinal oh comme na banzamba lokola basango bitumba ya bitumba ya bango na bango alors biso ba adepte na bango tozota moteti ngana za absa kuna penza absa ya ata ba chenyonso na za kuna te pona kobeta bango boro mo balobi ha oto koka yete bazozo biso faiblesse za bino
Lolo Joe Azan assemblée provinciale, c'est un pasteur hein. Bazo pour mbongo akini bopeto. Kinchaza bafulu na bafu. Aroya l'église Nashville c'est bon ma foot sapato zongela. Samba lobi boye. Soyez un peu sérieux. Soyez un peu sérieux. À part Mateya yozole sa biso. Si me yolesa nga Mateya. Munoko za na posa pele moi ba. Mais yo za wana bongisa. Ba frère na ba sœur zote tango ba route église. Ba zo moyen. Ba pesa ba senga kinzela 72 heures ba bakisa bango nzela. Ba bakisa bango mais ba lobby baza déterminé, il faut misaka président Seni. Fayu la lobby boy. Lamuka. Seni oyo yo Félix Tshisekedi ebomisi bato mingi. Est-ce que le kolo yo koto mi benga opposant? Ngana bundisi na ngayo toza wana président hein? Mais Seni oyo nga fayu na posa soki élection ko salma en 2023. Est-ce que toko sala élection moko te marqué monde na mundela banga ngana yo abanga pebe congolais nyonso ndeba uto sala ngwa soki na Tanzania na Zambie to sala ndenge nini ezala yo Félix ezala nga Fayulu ezala Joseph Kabila pazama yelema pazongela bisote tozo Seni wana to pesa pena mukumba penzana basali na nzambe wana bazo coup de téléphone à motute bazali intimider te bakena boye baponela ba congolais baponela ngai na yo te baponela ba congolais un vrai président ya Seni a proclamer ba résultat ya solo a proclamer ba résultat que Kasongo mutabimi ba proclamer Kaso mais le col Félix Tshisekedi na UDP ça veut dire que na terrain basali le côté ba kondima parce que ba ko présenter bilani président pour bakisa deuxième mandat abanana 1 na premier taka bino boy 1 très bien 2 très bien 3 très bien 4 très bien l'état on la peuple ça oui vieux ah bolo ça là qui vraiment mais viens na bino yo soso ya pamba na kokidisa vieux bo pesa biso prix ba mama bo pesa biso prix ya soso na tongwawa esili bana la mugaye bana Congo oye merci. C'est-à-dire quoi? Et le bande de tolérance.